vraiment été charmée là. Si je lance cet habit public, c'est parce que je vais me libérer. Cet habit public, c'est parce que je vais me libérer d'une situation très compliquée. En fait, une relation très compliquée et floue que j'ai eu à passer avec le pasteur Moïse Mbilé de l'église de Bethel. Nous avons passé une relation amoureuse de 2 ans et demi, nous tendons vers 3 ans, dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses en tout cas très floues, et ça devient de plus en plus flou. En fait, pour le moment, il m'oblige de toucher les ferrets à ses séances pour ma Yangana et Simba. Et chaque nuit, il commence à me faire des apparitions ou dans les physiques comme ça, il ne veut plus me voir. Son numéro, je ne sais pas, il commence à passer à quelqu'un d'autre, soit à son frère, soit à quelqu'un d'autre qui commence à cacher des identités. Mais la nuit, il m'oblige d'adhérer à ses séances. Il me fait des apparitions, il vient coucher avec moi la nuit. Il se transforme en un serpent qui vomit de l'argent. Alors il dit pour ma Kamoyangana ici, je dois adhérer à ces sciences, je dois avoir ce serpent qui doit commencer à venir vomir l'argent chez moi. Je dois sacrifier mon fils, je dois couper les pieds de mon fils, que mon fils devienne un handicapé, mystique. En tout cas, il me montre beaucoup de choses, qu'il n'est pas un pasteur comme Denis Boukanisaka, il n'est pas un pasteur. Lui, c'est l'incarnation du Katière et d'Ingwe. Il me dit beaucoup de choses. Alors, pour que Yangana et Simba, je dois adhérer à ces sciences occultes, beaucoup de choses. Alors, moi, je ne veux pas, parce que je ne veux pas, il commence à me menacer, il met ma vie en danger, il me bloque, il envoie déjà bloquer mes comptes dans mon service, il me crée des problèmes. Tout ça, alors ça devient de plus en plus dangereux. Ma vie est en danger, la vie de mon fils est en danger. Je suis allée, j'ai essayé d'aller le voir maintes fois pour qu'il me libère, qu'il me laisse tranquille. Je suis allée voir les anciens à l'église, je suis allée faire les désordres à l'église. Bino bozanga makamte. Botika biso pardon bandeko. Merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Bisika na suboko yambe la vidéo na biso. Voilà bandeko, bisika na suboko yambe la vidéo na biso. Bo hésitez te ya ko s'abonner bandeko na ngai, bo s'abonner pardon, bo s'abonner, bo aimer vidéo, bo commenter, bo tika biso ba commentaire, bo partager, bo tika la biso ba remarque, bo sa biso pe ba remarque soki pour msalango. Il tangia na biso ngo classe tende tinga future infirmière na tangia na ki journalisme te, mais tout ça la ngo ka to potandra kilibi na kilibi pona nini bozo ya ko baby sa réputation ya batata ya bana na bino. Il me fait des choses, il me dit des choses beaucoup yoza mwana mukie. Il me dit des choses beaucoup, il me fait des choses, il dit ça, il est Katière de Dingwe, il n'est pas vrai pasteur, il est des sciences occultes. Pourquoi okendaki ko pandila e makolo? Il y a des sciences occultes. Pourquoi okendaki konjima obota na ye? Bochika bisoko, bolini bino. Bolini bino ba makangu ya ba pasteur, bino ba mama ya bana ba pasteur, bino ba yembi ya nzambe, bolingi ni na YouTube, bochika bisoko ezala ni na bino. So toleli tolamuki numéro, why do you? Bande kubuta no mwa so azo munoko kwa mungusu bati na mai po balamba na fumbwa. Bazu mungusu bati na mai po balamba ngona fumbwa mwa so awuchi su wapi. Yupi kumona oboza bagua mai ya soki nani ya momo te. Ya momo. Sala po bala ko mama papa tala ba shwa ezate tala osu ayiko bima iliani kuta leke na kitoko. Muto zo tatone na koloba français boy. Il me fait des choses, il me dit Katière de Dingwe, il me fait ozana lokute zolaksa lokuta na munoro na yo kala no zalewe. Bandeko.
Mwana mwasi ayena il me fait les choses o. Kalawana azalaki wapi. Botika kokosa biso batu totala bino tozaka bazoba te. Biso batotala bino tozaka bazoba te bandeko botika Moïse Mbiye pavanda pe kimia mwana mbali ya batu mwana batu pe apema ko. Bosilisi na vaseline ale bozongisi isusu bozongeli isusu Moïse donc Moïse ndenga azana temps ko respirer ata 30 secondes te mwana batu. Moïse azana temps ko respirer ata moi 10 secondes te vraiment solo wana. Au ministère yandeni toujours ba kilibi na kilibi. Ata kutupe isiko obuka mabolongo na yo obonde la nzambe pesa na révélation lobi na okekote ya nini mais tellement ba problème eleki kito kote oza ba remandeni po ba problème eleki koto problème na mai ki koto problème na bata majabu koto problème na mama ya mwana na yo koto problème na Eliani koto problème na ba saint église yo mutu moko ozo attention papa ozo attention moi moso oza na lokuta moko kala ano zala wapi telo yo kotsa ya edi na buzoba yo mwa mwasyo yo kaisi soki oye na ba maike il est l'élève de ya edi nde batu bandimeli yo so yo ye il est l'élève de ya edi il fait les incarnations avec ya edi nde batu bandimeli yo oza na lokuta penda yo mwana ya mensonge wana basala ngwe pana yo bazoka idée wana na munono mungusu wana ozoloba il me fait des choses tangu bokenda kaba il vous fait vos choses wana boye barate ke ndenge nazoke ne basala nga les choses oyo lobi nango ya les retombées wana boye bate no po bino boyebi Moïse azaka science occulte Moïse alingi basi Moïse alingi kolongisa basi bazeni Moïse achaka misapi boy Moïse achaka basini ya incarnation Moïse aloba gege na nzembo Moïse boyebi ke Moïse na babiloko nyonso tu o bino boloba wana zali mais bokendaka pona nini bokendaka moi so oza na lokuta ozo kosa ozo respirer makasi et puis ozo loba bien que papa moi na yo obi bien que il dit de couper les pieds de l'enfant pour sacrifier l'enfant tu dis très bien aza papa ya moi na yo bozo yaka ko exposa ka ba tata ya bana bino na ba mama ya bana bino na réseaux sociaux pour avenir ya bana bino wanezala nini donc Eliani pe ayaki Moïse Mbiye bota na mwana yo po ye lisusu Moïse Mbiye bota na yo mwana linga boma mwana wa lokuta est-ce que tango yo zwaka zemi ya Moïse Mbiye yo akolakisa biso zemi na réseaux sociaux oyela biso story ya zemi ya Moïse Mbiye no tango yo bota ki mwana na yo boyele biso photo ata ya anniversaire ya inane ya mwana oyo botena Moïse Mbiye no bosala ngo na cachette no esika boken bolanda Moïse Mbiye na ndako na ye esika kenda ko longola bino couper bosala ngo na cachette bon Moïse Mbiye akanga bino na makasi Moïse Mbiye akanga bino na makasi te tango abenga bino ya boya yaka pona ni to lobaka tenga na ko yate tango abenga kukule ya mbembe mama na ya yaka pona ni bokendaka soki ya chi mama na ya bino fu bozongisa to yate bokendaka pona nini tangu yo muta bengi yo ebi ke yaza gege ya sala ba signe misapi ye aza élève ya yaidi ya travailler kana yaidi aza muta ba science tangu abengi yo bokendaka pona nini bo garder bandi bo vana ba kwena bino bo vana ba kwena bo garder ba bandi na bino so bozo kende seke bolingi o ya zali alors bo supporter bolingi ndenge ya zali bo supporter ko zala ndenge ya zo lingela bino boza parce que bino nde bokenda akanga bino na makasi te akanga bino na makasi te boni boye pe ko babotika pe bibotika biso to vanda kimia bato ya YouTuber botika biso to vanda kimia ko olali olamuki likam il me fait les choses il dit ako il te fait les choses il t'a forcé d'aller chez lui il te fait les choses il t'a forcé akanga ki ona makasi il te fait les choses akanga ki ona makasi te mama oza lokuta moko pena lokuta ezomona na ona misu ondo ozokosa ozo respirer ata kutu Moïse Mbiye yango aza na ye mutu mabeto boyi te mwana batu mena yo penza numéro beti esimbi te yo il te fait les choses
Il te fait les choses numéro yo yeli batuko yo esimbi na ngote na il te fait les choses yo penzi esimbi te luvunu kene oyebisa batu wana o bosali kabali wana po bo détruire Moïse Mbiye bo bandela bosali yango bien te oyoki bo bandela kabali bosali na bino yango bien te kala no zalai we tant azaki il te fait les choses ozaki wapi papa hein. Il te fait les choses, tant azaki kosala yo les choses. Kalawana ozaki wapi po ya ko dénoncer. Ozaki wapi. Hein? Po ya ko dénoncer ke botala il te fait les choses makambazo loba. Makambazo loba nanga il te fait les choses. Bozui bo lelelelelele bambonga mabonza na bo kwali allez. Soki na sima yanga komi ko landela bino lokwa bokomi sa zoba na bino ale boseni boye siko na réseaux sociaux il te fait les choses il m'a dit ça il m'a amené ça il m'a avorté il m'a dit ça boaba ma bebino boza pena ba mabe kitoko makasi boza ba mabe bochika Moïse Mbiye avanda kimi ako pardon ataza na kinganga na ye ataza soki na kibondo kina bochika mwana bato ya mama bonso kombone na ba kuko mama bonte bochika no mwana mama opava na pe kimia ata kutu mama o esika azali amona ke mwana e tout le temps mwana sali mama na pe mama batakomi na mukolo mama na komi na epe da pe mukolo mama bato ya kozwa AVC apamba likwa ko nini likwa ko maltraiter mwana ne surtout mwana azaka na kimia te tout le temps il me fait les choses tout le temps il m'a dit ça tout le temps il m'a appelé ça tout le temps il a fait ça tout le temps donc Moïse Mbiye mutasilisi bandoki nyonso tu ya kisanson Moïse Mbiye mutasisi bandoki nyonso ya kisansa balala pa Moïse Mbiye no alokuta olobi bien ke bobota na mwana siko ye mutu boboti na mwana yo moni esika oyo ko ya ko traiter na tato yo boti na mwana na réseaux sociaux pona ni toke ko luka ye kuna bisika bozalaka oke ko luka ye kuna te bisika bozalaka pona nini yo ya ko traiter na ye na réseaux sociaux siko yo kasi soki yo ye na réseaux sociaux epeso skimia o solution o tuna kite yo il te fait les choses. Soki yo yena ba problème na réseaux sociaux elukelo solution. Oh, yo ndo yelibiso de matière yo. Elo obosana. Yo il te fait les choses. Il te fait les choses. O yelibiso de matière. O yelibiso matière inde chingabo na uchi na ku de conduire nanga na benda mo 30 minutes nanga moi Bobanga nzambe ko ba congolais. Ezaka nini yango na bino ba congolais. Kongolo sana motema mabe lokwa ba tungola bino mote ya mabe ya otungola congolosa na haine congolosa na complexe d'infériorité congolais oza na complexe d'infériorité congolosa na envieuse congolais olingi komona nzambe afulukisisa mutu te mutu azala épanoui te mutu azala élevé te bolingi komona mutu avancé te bandoki bolokaka omoni bino ba congolais bolokaka makasi. Siko Moïse Mbiye a gardé na bandi na ye mikolo matea ya Bethel ezoleka français interprète en anglais. Pour Bethel world. Bethel mikolo eke world mema nini YouTuber likolo world. Moïse ote na français interprète en anglais mais na kati ya kisonso. Alebino obi tien photo ya ko bimisa ba mai toloba Moïse Mbiye azalaka ndoki toyebi de Moïse Mbiye azalaka ndoki. O Moïse Mbiye azaka soki occultiste to yebi de Moïse Mbiye azaka occultiste elo ni binu boya loba na Moïse obso to yebi te o Moïse Mbiye azaka gege to yebi de Moïse sort no de gege to yebi déjà Moïse Mbiye azaka ndumba basi to yebi c'est normal amluba c'est normal za ndumba basi Moïse Mbiye alongola bat bazemi to yebi aza mobali wani ko soki leki andingi alingi neta bota na yebi mwana ya obuka mabolongo na se asenga njami limsanga ye mom to yeba nyonso to ano oyo ye wana il me fait ça esi to yebi yango esi to yoka na biso pe yango isa ni l'essence fait au monte ke oye na ba il me fait ça et que ni l'essence fait ata mutu moko atioka azana ete mutu nyonso to atelemelio botika ko expose ka ba mibali na bino bobota na bango bana botika eza malamu te parce que ezande avenir ya lobby ya bana bino nde bo bebisa so boyeba te lobi ya bana bino nde bo bebisa so boyeba te po liko nango atata mwana oyo bobota na mwana boyebisanga ata mabe ezali mobali oboti na ye mwana oya kotanda bolumbu na ye na media
Allez, lobby na mosko moi na wana ton koyo kanga tunio maman, ça c'est qui? Tu es passé sur les médias pour dire papa t'a fait ça, papa t'a fait ça, il m'a fait ça, il me fait ça, il est sorcier, il est l'élève de ya, il dit moi nango asepela non, on te chose un problème na mobali na Moïse Mbiye, bo traiter na kulisi. Traiter makam na bino na kulisi, luka solution Moïse apesa mbongo semuli ya mwana, apesa mbongo akusha mwana mekoya ko exposer Moïse na réseaux sociaux te. Bosa mabe makasi bino ba bota na ba Moïse. Bosa mabe makasi so boye bate. Pourquoi bozoko ka bomba dignité ya mibali na bino te? Pourquoi boko ka soko opotana na mobali na yo? Potana na mobali na yo bino mbale batu botalisa na mi takala en kulisi. Potana bino mbale, tango ite fait ça bande ko kito okale so boye te poani. Il te fait ça tant benga ki na suku ake ko kitisa o soutien o kenda ki o boya ki te poani su yo ka ki bilengeli boka ki bilengi bidombale suko ce que so simba tena il te fait ça yo mone siko yo régler problème na ndé na réseaux sociaux o nyo soto yo lobi wane sito yo kana biso nza elo kwa sika yo lobi ata ye mungusu mungusu elo kwa sika moko to yo ko loba na biso o biso to yebite pona ya momo etali ya momo na nzambe na ye so asangisaka bible na kisi ye muto oyeba ye muto oyeba ponga na mukola suka fo ya momo fo yo loko otera mambo nzambe fonga na mono na lola na kozala na regret modelo yo otera mambo nzambe ozozika kuna na lifelo ye muto oyeba so asangisaka bible na lititi ye muto oyeba ça n'engage que ya momo ye muto oyeba na nzambe na ye oya pesi ye bokonzi mayele otema liboso a cher eza yo te po ya koyesa biso il m'a dit ça je suis passé pour vous dire les problèmes de pasteur Moïse Mbiye de l'église de Bethel il m'a dit ça il est fétiche il est dit ça louvunu na yo elo mote boya lo banso pona Moïse Mbiye to ndima po nyonso boya lo besi to yokango esi to yebi yango to yokango Moïse Mbiye aza bongo so pa aza bongo te nzambe na likolo témoin etali biso te botika ko exposa ka mibali bobota na bango bana botika eza malamu te botika bandeko so za na problème na mobali na obota na imona po aosombe ya mwana lipa ya baka desante luka ndeni ni okikuta na privé na famille bazwa solution po na mwana to po nusoki ndeni mais ete fo boya ka ko exposa ba mibali na bino na réseaux sociaux bosa mabe makasi yo kasi so na problème na réseaux sociaux ndo ozwi solution te biso bata matière biso pesi so matière biso pesi so matière na problème mbali na yo na bana na yo na mwasi na yo na réseaux sociaux yo ka bino kasi réseaux sociaux eluka solution oyo wana mbanda na yo Eliani ayaki je vais sauver les âmes je suis venu sauver les âmes il m'a fait ça il m'a fait avorter plusieurs fois jusqu'à présent je ne peux pas voir des enfants je ne peux pas accoucher il est sorcier il est ça to suka wapi na Eliani sauveur des âmes yo yesu deuxième sauveur des âmes est-ce que likambo po ozwa mayele fo likambo ekomela ka yondo zwi mayele non nde ekomela ki Eliane ya Eliane kuta ezalaki makasi sauveur des âmes mais Eliane aleka ka boye inaperçu soit suibili piao Eliane aleka inaperçu wapi Eliane akenda wapi yo mungusu muna mungusu Eliane akenda wapi Eliane aleka inaperçu piao yo kozwa mayele te so kuta Eliane dossier Eliane ezaki ku makase kota ti tribunal ba juge ba teleni mais Eliane aleka inaperçu bongo yonde soko elibiso na il m'a fait ça il est élève de Dingwe il m'a dit ça il voulait m'introduire dans ces choses il m'a dit ça yo kansinde batu bayoko na bango yote to lembi bilobela na bino to lembi ba manipulation na bino to lembi ba kabali na bino ba complot na bino bozo sali ba personnalité ya basali ya nzambe to lembi bino nzambe alobi botika ye moko a juger basali na ye OK nzambe ye moko a juger basali na ye ezate bino so bobi makangu so boke église botika ba tolo na bino polele oyebi kozo ke église olati jipa mukuse otiki sous-vêtement na onyo solibanda oyebi ba musuku bozala olati bongo olati pe sous-vêtement to bavani so pe liboso pandi pe makolo nyar nyonso devant pasteur Osani bo pikiliki eloba oyeti e bo soka bengi na waniko eza problème yo lati teni da santité pasteur Osani amutu denile sabi ba batu bazaka na makila na mai soki mwasi na ya sengi break asani akozwa photo akangi break telefone akangi photo break atindi babatu azanzambe te babatu alors faut bozana ba maturité moko boye
basi oyo bokendaki bamakango bapaster to bobotana bamibali oyo baza bairresponsable bakipa bana bino te so ndeni bozala na maturité réseaux sociaux te mutu eya olukia bino solution ya baproblème na bamibali na bino réseaux sociaux te mutu eya opesa solution mpo mobali lokwa yo oleki na réseaux sociaux oyo expose tato abotisi yo bana ale réseaux sociaux bazwi Moïse Mbie bakati ye mutu mpo azokipe mwana na yo te bazwi Moïse Mbie bakati ye liboko to bazwi Moïse Mbie batoboli ye misu po azoyebisa ko nyonso tu il faut faire ça si tu veux vivre avec moi il faut faire ça Moïse Mbie pardon ya momo moi mosana pas baguna yo te tala ya momo tala vrai Dieu ya momo vrai Dieu mbebo rose lu comme tapakola lèvre rose ya rich beauté ya momo vrai Dieu ya momo so batie na wenje bitula otula te zwaka ya momo nde aza longola ka pasteur na Bethel telemisa ya ta na wenja paka juma ya momo otula te ba mongo na so